La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na ba abonné tout, mbote na bandeko nyonso o bolandara ya bino Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga lelo to lisusu liboso na bino eza ya koyinda kaka nde bino moko boyebi, ba comédien toujours koyindisa, ba comédien toujours mabe ezokotaka kaka. Alors to liboso na bino po makambo ekoti yango bomoni to ye liboso na bino. Balobi Davina Apwa, Mama Matière, Davina Apwa a créé Rando, Davina Apwa nde aluki makambu, Davina Apwa nde alubisi Bela, Davina Apwa nde ayena likambo na réseaux sociaux. Alors toyepe liboso na bino toya kolobela yango tant que toza ba communicateur o toya ka kopanza sango liboso na bino tant que toza batu o to memela bino ba nouvelle balobi nini kuna problème yango eza nini est-ce que likamba sans filtre yango e komi na niveau nini nani abandaki nani asukisaki yango bomoni Irsil Botelwa TV aye penza liboso na bino pona koya kolobela likambu o tozomona na réseaux sociaux o epeli moto concernant likambu ya sans filtre. Alors bandeko nanga sans plus tarder kande tolobaka na bato bolandaka biso ces ambalano ya liboso kotina Irsil Botelwa TV en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner, ko hésiter te ya ko partager, ko hésiter surtout pas ya ko activer cloche de notification. Donc meka ko activer le biso cloche de notification et ko permettre yo prochainement tant Irsil Botelwa TV azona ba analyse na ye okomona biso esika nyonso oyo okozala yango bomona loba toujours na baye ya ngai ba o balinganga tango koti activez toujours la cloche de notification. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Likambu ya ba sans filtre e bandaki ndenge nini po lelo bebela aya kokwela problème wana likambu ya ba sans filtre eza problème nini oyo Bellevue Kandi akoti na kati ya likambu yango. Bandeko nanga pona kaka lelo théâtre Congo esi e baby pona kaka lelo tokomi na bakami bale pona kaka lelo komiso o alobi alobeli muninga so o alobi abwakeli muninga so o alobi na muninga yango bozomona likambo ya ba sans filtre oyo eyesu makasi na réseaux sociaux. Bellevue alobaki likambo ba sans filtre te po baluka na ndenge baluki lelo. Et puis Bellevue tanga alobaki likambo ba sans filtre te po yende asala concours nasi la bisalu. Eza challenge otoza nango Congolais contre ba Camerounais. Alors eza challenge o ezo réunir na tous les deux pays wana mena comprendre te lelo eloko ni likambo wana pelisi moto po na Bellevue nde alobi. Alors eza pasi
pe mawa. En tout cas, bandeko nanga na pesi mbote na mama na biso, tokoki jamais ko banda émission na biso sans te dédicacer ba ya biso, ba o vraiment ba lingara biso donc ba o ba tiara biso na mitema. To pesi mbote na mama na biso, mama Yvonne Princesse Allegria esiko zali, ba gros bisous koko ya bana, koto pe tozomona mama Christella de Dios, mama na linga tango commenta ke sala ranga moi ba bien. Esiko zali nzamba lola a batela yo, sans oublier Linda Bukulu ya Balinda, et pourquoi pas maman Madeleine Akeita de mon cœur. Veut dire yé awa qu'elle aura toujours Irsil Boté la TV ba cœur maman ba cœur na yo ya ngoyo esika o zali family bota toujours. Le loto yeko lobela likambu oyo ya Bellevue Kanzi po moi ma finga eleki trop. Moi ma finga eleki trop bande konanga. To se concentrer na film na biso oyo ezoleka, to zala vraiment concentrer na ba film ya Bellevue Kanzi. Nga loba toujours ezana ba polémique mususu esenga nango te to kota to landa to ya koloba. Bon comprendre que mingi bato bazolinga ba distraire bino po ba video etalemate. To koma mona likambu wana to remarka yango e koma soki ka likambu moko eleki na réseaux sociaux ata likambu moko kaka ya mukie. Ata likambu moko eza nango ata na tina moko te, mais omona lolenge nini bandeko mususu bakozwa yango baye nango na réseaux sociaux, baye nango na ba TikTok, bakomi kosalela yango ba émission pour que batu ba perdre. Pourtant ba sala ba émission bongo et batu ba kozala penza makasi ya olanda ba film te, mais batu ba okende kolanda toujours ba rando wana baye ba problème ni ezoleka. Tu as vu déjà que na kaya ba voisin bango ba vidéo na bango ba vidéo ba rando etale mara mingi ke ba film na bango. Alors to lukate to kotisa likambu wana koto e pa ya Bellevue Kanzi. Bellevue Kanzi tu as vu déjà que ba film na ye eza ba film o etale mara po ba film na ye ezalaka vraiment éducatif. Tu as vu déjà que ba film na ye etale maka ezalaka ba film moko vraiment oyo eza éducatif o penza batu bakota mutu akoti alandi azumbala moko leçon. Alors toti komona ba uto koti la biso déjà épisode 7 ya vaticination, donc vaticination déjà ekoti épisode 7 déjà ekoti. Alors tokende to concentrer yango, tokende to tala yango, tokende to partager. Partager, surtout partager, soutenir comédien na yo, soutenir star na yo. Le lenga ou soutenir star ezala kaka na ba partage, ezala kaka na ba j'aime, ezala vraiment ya otombola e. Nga lobara ba soutenir star te na mafinga, ba soutenir star te na ba polémique moko inutile. Alors famille Bota bola muka distraction musika, bola mwana distraction en tout cas, bola muka pona total ba filmer et avancer et ozala malamu mingi. Likambu ya sans filtre, Bellevue alobai likambu ya sans filtre te po afinga mutu. Ezaki likambu moko aba prepara ki yango pete. Ba prepara ki likambu na teke o Davina pelisa kamera ngana oya koloba boye ngana oya toloba boye ngana oya toloba boye poto bwaka jeton. Ezaki likambu moko ezaki ba prepara ki yango te. Na oloba na obandela ka video wana na ba reprise ebele. Donc en plusieurs reprises ngana zo bandela ka video wana pona oloba ke ezaki nango likambu te ke o ba prepara ki yango to prepare to beta ku moko boye, to prepare to beta likambu moko boye, to prepare to sala likambu moko boye epesa polémique, to prepare lo mo ba prepara ki likambu wana te. Donc Bellevue Davina asala déjà ba video na ye, to ebeli Davina da na ba video. Davina zala déjà sika nyonso ya vandi alinga asala na ye ba video na ye. E sika nyonso ya za asala na ye ba video na ye. Asala na ye, moi ba kisakata na ye bino mo boyebi aza mutu moko oto yebi depuis longtemps eza ndenge na ye amesa na bongo. Maintenant Davina asala ki video na ye Bellevue Kanzi ye amimoni biso ba WhatsApp na département ni ya ba sans filtre alobi na ye siko eloko epesa nga kanda nde bokomi kozwa photo ya sila bolo bakeno Bellevue asusu sila ba jeton. Na ebite est-ce que Bellevue yango abwaki la sila déjà ba jeton banda kala boko menga na commentaire po nga na ebite peut-être ngai na talaka te to peut-être ngai na yebaka nanga te muso abwaki la ka déjà sila ba jeton banda kala me ngande na yebaka te boko melanga na ba commentaire s'il vous plaît la famille. Nazo kamwa ndenge lelo guerre koma makasi na monde théâtre.
Na comprendre te en tout cas boko melanga na ba commentaire s'il vous plaît la famille. Boko melanga na yeba non na ba commentaire guerre ango est-ce que Bellevue ango abanda ko boire ba jeton kalepa esi la ngande na yeba ate. To eza nini. Lelo to mona ba comédien ba koma na ba guerre moko o ezanga nango mutuna makolo. Bokom na ba guerre moko ezanga mutuna makolo. Pourquoi? Parce que ba fan de bazo tia na poto. Pourquoi? Parce que ba fan de bazo mema bino na poto. Et là kwa na ba comédien belé boye bate ke ba fan bazo potanisa bino. Bellevue basali vidéo na bango directement ngato na tali vidéo wana na leka ki na seki na na aimer na partager. Na mi lobe kutu nga moko na sa mutema nga na bi video oyo. Bato baluka barando ba yo créer lango rando. Na mi loba ki na lobby na seki na nga eleki nango. Na vanda abonné autant na réseaux sociaux. Na koti na Facebook na moni mwana 13 ans a commis. Na kota bona moni ba page polémique ba commis. Est-ce que bo mona teke binonde bo lukela ba comédien barando? Natala boye koto na moni ba communicateur ya sila babandi ko pelisa ba live ba komi kolobila yango. Est-ce que bozo remarquer te que lelo barando ekota mingi barando ekoma mingi na monde artistique barando ekota mingi na théâtre po binonde bozo créer bango barando po eloko wana tangu Davina sali yango eleki na soki elekaki nango eleki je pense pas que bange bazwango ekoma rando moko boye na réseaux sociaux ekoma ke o abwaka ki jeton ekoma o alobela ki boye ekoma o azongisa ki boye je pense pas que lingoza la bongo. Mais comme otema mabe evandi mingi na monde maboke yango tozolo baka comme otema mabe ekoti tina ba fan tina ba page polémique likolo luka batu batala bino likolo luka batu ba consommer ba biloko na bino likolo luka batu ba tala ba biloko na bino bozotia et créer ba polémique moko ezangi mutuna makolo et créer ba polémique. Est-ce que likambo bela lobi abwakeli mutu jeton to alobi na ekaka tika loba? Est-ce que eza jeton ou ezo kinde directement et pas mutu? Est-ce que aloba ki ongo pona kotuka mutu moko boye? Est-ce que aloba ki ongo pasala mutu moko boye pasi? To eza kaka alobi na ye e eli nango ye na munoko alobi na ye kaka aloba. Pour le comment mutako oloba na likambu balobi na likambu kaka loba me batu baye balobi yango na bandenge na bango. Alors sans plus tarder bande konanga na otela bino vidéo ya mama na biso bela tolanda na bokebi nyosa. Wana bayo balanda Irsil Botelo la TV batu nyonso bokotaka na Irsil Botelo la TV bayo balanda biso bayebi déjà ndenge awa e kendelaka. Alors ce les ambano liboso koti na chaîne na biso oyebite ndenge awa e kendelaka. Ah soko koti tolobara bienvenue chez Irsil Botelo la TV et puis sur les ambalana ya liboso en tout cas tosenga na okaka o s'abonner donc tant aux s'abonner kobo sanate activer biso cloche de notification cloche de notification de osala prochainement tant to tia ba vidéo na biso et komela yo esika nyonso okozala ya bu monto lo bara toujours quand vous abonnez il faut toujours bo activer ka cloche ya notification. Alors, aimez vidéo, aimez les biso vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, panza vidéo au partout pour maman ici à lobby, maman ici à Pessi matière, maman Pessi matière, mukonza matière, à Pessi matière, mukonza matière, à lobby, mukonza matière, à Bouaki. Bino mo bwebi Bellevue soka lobby ka liloba moko. Makambo bandi soka lobika liloba moko makambo bimi na réseaux sociaux et belé kande moka lobaki lilobezaka ka moko donc soka ka pesi liloba moko makambo bandi alors na minute yo makambo pasi esi e bandaki. Si quand tu comme na mama pasi to kota na vidéo yango na tila bino na no vidéo yango avant to avancer na analyse na biso ya lelo. Alors kobo sanate ko partager kobo sanate ko liker. Famille Bota est-ce que boza? Famille Bota boza prêt to tia vidéo o eluki makambu. Nyonso ezaka ka Davina mukomso ko boma batu. Davina mukonso koboma batu bandeko nanga tolanda. C'est ça. Erango bo mesana ngai s'il vous plaît. Ma Marie-Hélène, la bachou.
What? Ennemi. Aucun sang ennemi ndeni. Ngamona ebi. J'étais malade. Ngada ndé dans ça boye ko beaucoup msanza mende bo moni ngabo. Sérieux. Papa témoin. Na lingi na kufa. Eh baki akita mbango ki olukelanga mai. Papa dire témoin. C'est ça. Just food, eu te identifiquei. Eu te canabie. Deu money a fan numéro 00 maman so. Ali a peu baché qui quand on ngala grande sœur, tes grande sœur na ngai. Ouais, tu qui o lo so linga wala. Eh, oh, I'm doing. We saw our et que ka anglais depuis la Costa hier. Oh, et on a va ça va beaucoup. La maman des cœurs. Calais, s'il te plaît. La maman des cœurs. Oh, dis. Kasi o mosquito, tu as vrai chéri? Eh, yo sakane, pour mon vrai chéri, faut ta papa ça. Sko à la petite Paris. Eh, ka o nini kaka mama. Bani, ba sans filtre, biso no ba bien biso théâtre, on a besoin d'un coquité. Donc ça va. Yo na défend, non mon hôtel étranger to. Biso na été sur ton département ni. Muta bunde la biso yi. Papa. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma câble qui faut. Faut se monter, toujours chargé, téléphone kangamate. Ouais, c'est dans ma pays. Ah OK, c'est iPhone aussi? Non, c'est. Papa. OK, je vois. Comment on appelle ça? Type C? Type C. D'accord, OK. Alors je me déconnecte pour que. Super, d'accord. Oui, Super. ça va? Dis. Bolandi parti angwe na si Bolandi parti au Bellevue lobby bango baoze la département ya ba sans filtre eza eloko eluki rando na réseaux sociaux eloko efongoli si ba mami kolo live na réseaux sociaux bande ko bozana bandela bino parti wana bo fongola matoy boyoka parti wana bien na ebite bo kominana na ba commentaire msupe biso pe to sala pe ka analyse ka boye azana ina faute fallait pas lo bongo to ebite bo kominana na ba commentaire bozana bandeno parti wana bo kominana non est-ce que alobi mabe alobi na mutu eza jeton to alobi na eka par plaisir boko milanga na ba commentaire s'il vous plaît. Kasi o mosquito, tu as vrai chéri? Eh, yo sakane, pour mon vrai chéri, faut ta papa ça. Sko à la petite Paris. Eh, ka o nini kaka mama. Bani, ba sans filtre, biso no ba bien biso théâtre, on a besoin d'un coquité. Donc ça va. Yo na défend, non mon hôtel étranger to. Biso na été sur ton département ni. Muta bunde la biso yi. Papa. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma câble qui faut. Faut se monter, toujours chargé, téléphone kangamate. Ouais, c'est dans ma pays. Ah OK, c'est iPhone aussi? Non, c'est. Papa. OK, je vois. Comment on appelle ça? Type C? Type C. D'accord, OK. Alors je me déconnecte pour que. Super, d'accord. Oui, Super. ça va? Dis. Bandeko na nga tozala ta gentil quand même. Est-ce que makambu Bellevue à lobby et ça likambu moko est créé pe polémique na réseaux sociaux? Est-ce que ndenge penza Bellevue à lobby et ça likambu moko lelo to klela ngope polémique na réseaux sociaux ke o abwaki jeton o alobi na boye alobi en tout cas air moko et comme kamusanga air moko ezo kamusanga air mo ezo bangisanga yi
nazo banga moko boye nazo banga moko moka musanga donc omona rando créa mais rando lukama ata place rando singela kezala te bo créer rando bo luka rando ata esika o ezo sengela nango te ezala rando place yango pena rando simba te place yango pena esenga te ezala rando. Mais comme motema mabe batia mwamba comme motema mabe koti mingi surtout na ba fan surtout na ba télé ba communicateur ba fan ba communicateur tellement motema mabe ekoti makasi omona batu ba olukaka baloba ata place mutako oloba te ata place mutako créer likambu te mais batu ba olukaka baloba batu ba olukaka ba créer kaka likambu soki mutalobi yazo zela na ye département ya ba sans filtre où est le mal mabe eza wapi mutu na mutu a libre et comme la belle vie problème soka lobi likambu ka do belle vie alobaka na ye lisuta kanga na ye munoko mpona libela akanga na ye munoko mpona libela po ekomeli problème ata bana ambiance na bango ya théâtre ata lobi aloba eza ambiance na bango ya théâtre lobi aloba créer ka problème donc si je comprends bien bolinga ke belle vie alobaka na ye sute si je comprends bien posa ya internet ezani belle vie avanda na ye kimia belle vie alobaka na ye lisute akanga munoko ka bongo non non ana droit koloba so esengi aloba koloba na ye so likambo esengi aloba siko mutu likambo esengi aloba te avanda kimia po belle vie mutatindaki bobo abimisa photo ya sila sans filtre misa bilongi na biso il faut to assumer bilongi na biso sans filtre il faut to assumer eza problème te so muninga lobi ke elongi na sans filtre azozela département ya ba sans filtre département ya ba sans filtre tozande biso guerre na ba Camerounais et non toza guerre biso na biso ata nani Belleville la lobi azozela département ya ba sans filtre nde lingolo ba ke ba kotia département na ye batie département na ye batie Belleville bazu batie na sila batie bango concurrence ba otia bango concurrence te et ozala kaka sila na place na ye Belleville pe na place de biso ne tozo bunda contre ba pays mususu challenge yango eza bongo ti guerre yango eza bongo te eza biso ne to bunda contre ba pays mususu siko mutu soka lobi na bongo bino boye ko bete ma minduki poani boye ko bete masasi pourquoi soki mutu lobi na bongo bino boye ko bundisa ye pona nini alobi ya mabete alobi na ya mabete en tout cas nazo kamwa ezo kamusanga komona ke likambu nyonso Belleville aloba ekoma aka problème likambu nyonso Belleville aloba ekoma problème ekamusangai to bando landela ka eti wapi ti wapi to bando landela ka ye botika batu bazala l'aise botika batu bazwa mupepe mutako oloba lisubu ete bolandela ba video na bango nyonso bokoma kaka kolandelaka ngande na la boye muto na lingana ngate na otala na nga ote ato tie video na olamba soki nini ato tie video memi muto a girafe ata yonde muto simbi ekulusu ya Yesu na otala te na otala na nga te menga na comprendre bino te batongo bofingaka batongo bolingaka te batongo bolobaka bolingaka te me bokamusanga nde bokenda kotala bakontenu ya batongo ka po bofinga bango kaka po bofinga bango bokamusanga yo zo luko ketala ba contenu ya baninga yo luko ketala makambo baninga bakomi ka po finga ils ont sens te eza pasi
eza pasi penza eza pasi. Tala ba commentaire ndenge tonzi ya kufinga. Bozui parti wana bokati kati o koto alobi o koto alobi o koto alobi. Azo kwa sime bote na ye. Azo kwa sime bote na ye. Ena batu musu ba mesana bango make-up, ba mesana bango fond de teint, mesana batu musu ba mesana bango make-up te. Eza batu musu ba mesana make-up te. Belleville de naturel azara déjà a mesana mina make-up penate. Belleville mesana make-up azara ne naturel. Aya ko jouer na balolenge nso suke maboko plante nyoso aleka katoleka. Ane kunate. Boko maka so batu balobi likamba tioko ba fingisila. So batu balobi likamba tampo ba fingisila. So batu balobi ba finalement ma finga nyoso mukileza ka sila. Mafinga nosa mukilezaka asila. Bino moko bo créer ba problème mususu. Bino moko bo créer ba rando musu na réseaux sociaux et a bino moko. Po bo landela makambu nyoso. Bo landela makambu nyoso. Ata likambo za ya olandela te pa na bino bo olandela. Yango nde créer problème. Yango nde eza lokwa problème. Mais so bo bibo bando beta na bino kara. Boko beta pe kara ekoza pe bien. So bo beta na bino kara bo beta kara. Ela makamusu ba beta yango kara. Ela makamusu ba landela ka. Epe na makamusu ba beta yango pe kara. Mais siko o nga na remarqué eza bo landela likambu nyonso. Ata likambo olandela te bolandeli. Ata likambo olandela te bolandeli. Yango nde sala mabe. Bata musu bedani davina pa komo otsa ba statut na ina banko babani ba story na TikTok na banko pourquoi parce que bokenda ko commenter bo fingaka. Boke ko commenter bo finga. Yango bo mona pe akompoti la bino ba statut na ina nko. Akompoti la bino ba statut na ina nko. Akompoti la bino ba video na ina na TikTok pe na nko. Po bino moko. Belleville yango toyeba ate bolukela Belleville yango problème nini. Belleville doka loba na esute. Ata na théâtre soki Belleville lobby o abwaki jeton. Ata kout na ndenge ka ya théâtre aloba na ndenga théâtre abwaki jeton. Aloba na ndenga théâtre abwaki jeton. Aloba na tournage abwaki jeton. Sur abando loba na kata chambre na ya vandi akangi chambre pa bandi koloba. Pour place ana na comprendre te. Aloba na kata chambre na ye. Ave na kata chambre kangi chambre na ye abandi koloba. Po bomona te keza jeton. Non. Boutika pe batu bazala l'aise. Batu bana tournage na ba lobi. Jérémie aloba na tournage ba mbwakela Jérémie afingaka. Mais mutu moko yo lobilango na réseaux sociaux azate. Lelo batu bokomi incapable yako telemela Jérémie na makamu susu. Yangwana bokomo yoka Jérémie ayibisi la makolo. To yoka ngo deje komo lobama ke o Jérémie ayibisi la makolo. O Jérémie ayibisi la makolo to yoka ngo. To yoka ngo e lobama bokomo lobango bobango lobango na boe po yokana mais ekomo lobama cesse que Jérémie ayibisi la makolo. To yoka ngo cesse. Mabeba bomba angote. Jérémie opanza théâtre, Jérémie opanza ba comédien, mais mabe wana bobo mbango. Bobo mbango. Pourquoi bobo mbango pour Jérémie aza kota babakouk? Moi bobi misango ezate mais un jour tant où Jérémie obeba na sila, ndebo yo loba na réseaux sociaux que non, Jérémie penza bomi musala. Ndebo yo lobango. Bo remarquer te batutu ba okangama na Jérémie et comme ka problème. Batutu ba okangama na Jérémie et comme problème. Bo remarquer ngote. Il faut bosser la remarque wana. Ba comédien bobo mi musala bino moko likola ba comédien o ba ye lelo to ki likama mama sokolanga. Lelo ton dimete ke likama mama sokolanga ebima.
nga lelo na okamwa na nga te o décor a lobby o décor a zongisi boyoki makambo ebimi bakendaki epa mama sokola nga kuna bake kosokola bango kuna nde bacondition bapesaki bango yango bomoni bayepu ebebeli bango bakutanaki na koyela bino émission wana na baaudio ezali na koyela bino pene émission wana na baaudio bolanda baaudio ya banani bakendaki epa ya bamama sokola nga tant toyebisa bino ke théâtre o totalaka ba comédien o bosela biso ba théâtre mingi ba baby mingi ba koti ba place mabe likola succès e ana bato musu ba botama na ba succès na bango e ana bato musu ba sokola bango te basokola bango te akenda oluka te mama moko boye papa moko boye yaya moko boye asokola ye basokola na bango te akenda oluka esika moko te basokola ye mais abotama na succès na ye azokola na succès na ye aosela nzambe aoseme mpona mosala na ye succès ezolanda ye aoseme mpona mosala oyo osala ale succès yango moko ezolanda ye bakomedi ebele baza bongo me baoyo baoya na barando lelo baoyo baoya kokabola baninga lelo baoyo bazoya na mafinga lelo. Ce sont des comédiens oyo bake kosimba bisimba simba pona luka succès pona luka ko kale baninga pona luka ko yiba baninga makolo toyoka ki yango kuna o babeba na Karine momnani Karine Yamado o kutu Karine Yamado a déclaré o kutu prophétie moke bimaki Jérémie yibie makolo bozo yiba na kama makolo bino na bino bo épargner belle vie na makambo na bino. Mwana batu mwalo balisu ezate ye pa ozela département na ye ba yida kut bakoti na ba département na bango nanyo akoma kolela mamba mibali nanyo Pandora so kutu Pandora koti na département na ye dano no kutu tisi kwazo bo ba golbi na TikTok ba boyi rando sila mutu na mutu ozela département na ye. Ale bongo soki Bellevue aye alobi ye pa koti na département aozela batia ye pe na département ya ba sans filtre nde boluki problème e a problème ite aseki na ye alobi yango ezaki nango na tournage baoseka na bango ta na bango ya koseka baseki na bango mais ta ndenge luki problème et a participé mawa to fula théâtre à Congo to fula ba théâtre na biso to fula ba théâtre na biso na barando te to fula ba théâtre na biso na kimia ba Nigeria otomona bazala pe na barando makasi ya musala mais barando na bango ebimaka na réseaux sociaux te musubo kanisa poto yoka ka anglais te biso misuto yoka ka anglais to monaka bana barando na bango mebimaka na réseaux sociaux te dernièrement to ucho mona nanyo baswana ki nani Regina Daniela baswana ki na film na yeba komoneta sala film Nigeria sala ba bassin belebwe baswana ki na réseaux sociaux mais rando wana eumela te to yo mona ba yo sa sous vidéo ensemble bango mibale mais ya biso kaka na Congo ndeko makalikambo ndezala problème po anini ki motema mabe eza makasi po ki motema mabe eza makasi tozongisa Yesu na mitema e uza malamu botika ba comédien bazala à l'aise botika ba comédien bazala libre mutu mtaza libre oloba o ya lingi mutu mtaza libre osala o ya lingi mutaliaka na lipeka munasa lipeka mutu azate mutalia kana sali peka mutu azati davina yela biso ba agitation na ye awa agitation ekezongi boyebo bandiko finga o kutwe o ngata mutu mibenga za millionnaire o finge poanye za yemo ebi montana na bank yo finge poanye o yo finge poanye bozana ba fan na bino oza muta SB tika na SB zala kuna na sila se concentrer na sila oza muta famille bota tika la koto na Bellevue zana Bellevue se concentrer na Bellevue et noyo comme pia aloba ki azongisa ki kuta bwake lisila ba jeton bomoni kuta bwake lisila ba jeton esika ni ba komaki ke jeton o eza sila to esika ni Bellevue loba ki to ozela ba sans filtre nde ba to aseki sila yete mtatinda ki bobo
aplié boki kolobela bobo mutu abimisa ki photo ya sila sans filtre et oza malamu mingi. Merci na baye bolandaka biso ba obolinga Ursil Botelo ya TV nzamba lola pambola bino so nzamba no liboso koti na chaîne na biso en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.